Shalom, shalom, ndeko nyonso oyo bolandaka Mama Bena na émission na biso tolobi on l'appellera femme et puis na ba émission na biso nyonso bolandaka biso kobanda lundi ti samedi bolandaka biso na ba breaking news bolandaka biso na ba émission oyo tosalaka na les messagers ba enseignement et bolingo ya mboka et na ba émission mosusu na site na biso tolobi www.sentinelle-tv1 et puis na YouTube Nzambe vraiment akanisela bino et soko koti kaka na site na biso soko yebi ndeni ni ya kokota to ko benga biso contacter biso to ko orienter yo soko koti kaka obeti na ba vidéo et kopesa yo ba émission to travailler ba date nyonso to kozwa yango. Alors pona lelo na pamboli susu ba mama na nga nyonso oyo bolandaka ngai Paris partout Nzambe akanisela bino ba oyo boza ko soutenir biso na ba prière na ba conseil na musalo tozo sala Nzambe vraiment akanisela bino. Alors na ke mana lombango pe na bosanité les messagers Proverbe 30 oyo asungara biso de temps en temps na ba émission oyo tozo sala. Alors na lingi na kota na mutu na likambo na nga bandeko na nga bomoni mikolo tu koleka tozo lobela mingi na tina na musique na tina na baloyembo ndenge ni bandeko na biso musicien ya basi to pe na mibali ndenge bakoti na déviation mais na lingi na ya na mwa exhortation muke na tranche na nga o émission pona kolakisa kaka ndenge ni nesenge na biso to luka Nzambe kati na solo to zongela Nzambe kati na solo bandeko na ngai na lingi na talisa miziki oyo bandeko na biso baza koyemba ya solo soki totali na Bible ndenge Bible eza kolobela biso ya liboso oyo bandeko mosusu ayembaka miziki euta na lola sata ayiba nde koyiba miziki ya solo mutu oyo asokipaki na poste ya miziki abengamaki na kombo ya Lucifer biso nyonso toyebi yango oyo totangaka Bible bandeko na ngai soki lelo Lucifer Nzambe abwakaki ye na se parce que azalaki moto na lolendo moto na alingaki lokumu alingaki kozwa poste na Nzambe e Nzambe abwakaki ye tango Nzambe abwaki Satana abwakaki ye na bokonzi nyonso badona ye makambo nyonso apesaki abotolaki ate eloko moko te atikaki ye nango e tozomona eloko wana lolenge moko lokola Lucifer alatisamaki na lokumu na lolendo bandeko na nga soko tali bandeko na biso nyonso oyo baza na kati ya miziki ya Nzambe oyo bazali koloba baza koyembela Nzambe baza kosalela Nzambe na ndenge na loyembo bandeko tosala constant bandeko na biso na émission nalingi kosunga bino po to bakozongela Nzambe peut-être boza komiyeba ou boza komiyeba te tozali komona eloko ya liboso oyo ezali koatake bandeko na biso wana ya basi to mibali lolendo okomona bandeko oyo balobi bazoyembela Nzambe batondisami na lolendo batondisami balingi lokumu e soki otali lolenge moko kaka ndenge Lucifer asalaki yango mpa na Nzambe eza mpe ka lolenge moko oyo tozomona yango na bandeko na biso biso ba oyo leo soki tozosalela Nzambe tokoli na kati de église touti mpe quelque part et je bénis mon église l'armée de l'Éternel et naza kobosana te mon père spirituel son excellence papa nanga Soni Kafuta butu tongo pokwa nalelaka mpo na ye kobondela mpo na ye etake mwana mpe etake papa nanga e bandeko nanga biso nyonso touti quelque part touti na kati ya baeglise bosala constant na kati ya baeglise na soki totali parce que Nzambe na biso azali Nzambe na adoration mpe Nzambe na louange Nzambe na biso afandaka na adoration afandaka na louange et sengeli na biso toyebaka koadore mpe koluwe ye et soki tosali constant na kati na baeglise bandeko na biso bamusicien oyo bayembelaka Nzambe soki bayembi et soki basilisi koyemba babimi libanda balingaka koyoka liloba na Nzambe te balingaka koyoka makomi na Nzambe donc mpona bango soki basali service wana ya koyemba le reste oyo etikali mpona bango etali bango te donc likambo oyo botala na baeglise nyonso na Afrique na Paris na wapi bolandela bavie ya musicien lolenge kaka oyo Lucifer azalaki nango lolenge mpe bandeko na biso wana baza nango système bandeko na biso balatami nango lolendo lokumu liloba na Nzambe etali bango te mpona bango bayembi babimi bakei et soki tokiti na se
liloba na nzambe nde eza kopesa biso foi mpe ezali kooriente biso. E soki tolandi na kati na bamusicien na biso oyo baza koyembela nzambe, soki otuni bango bauta wapi, ebandeli na bango euta wapi, source na bango euta wapi, bamosusu kutu bayebi meme bapère spirituel na bango kote oyo babandela bazalaka susu na contact na bango te. Oyo bandeko na nga, vie chrétienne toza nango c'est tout un processus, ezali processus munene. Bolandaka biso na émission oyo tosalaka na les messagers neye na tunaka bamituna oyo bino botunaka. Bandeko na nga, vie chrétienne ezali kwanga na lipa te. Mais tozomona bandeko na biso bayebi rôle nini te oyo nzambe atie kati na bango, yango tozomona bakoti na bakisi, bakoti na baconnexion, baoccultisme, mpona lokumu, mpona lolendo, mpona somba boye, mpona sala boye. E babosani rôle nini oyo esengeli basala mpona nzambe na kati na église. Et tozomona bandeko na biso wana bakamati lokumu batie liboso, bakamati basi batie liboso, bakamati mbongo batie liboso, bamususu kutu po bakende koyemba esika songolo ifo bafacture bapesa o mbongo. Ifo kopesa bango bakosenga yo pesa biso mbongo avant toya koyemba. Bandeko na nga balobi mutu oyo atetaka nguba batalake na munoko te. E mutu aliaka kaka esika oyo ya salaka. Bondimi maya solo ke oye oyembeli nzambe, nzambe pe atiki yo ndenge wana okay, ozwi kwanga na lipa te. Non. Dieu est fidèle. Na grâce nzambe atie kati na biso, grâce na yo ekolesa yo, grâce na yo ekoeleve yo, grâce na yo ekopesa yo nyonso oyo oyo oza nango bosenga. Me bandeko na biso oyo bazoko yembela nzambe bayebi eloko nini esengeli basala te, bayebi te rôle nini esengeli basala na kati na église, parce que na kati na mosala na nzambe basala ebele lelo baza ko souffrir à cause ya manque ya bayembi. Omona lelo soki moyembi ndenge tolandaki le messager ezana bayembi mususu tango bazalaki no na mituka te, bazalaki na pasi, omona aza koluka penze elongi na nzambe, na présence na nzambe. Mais tango akomi na mutuka, akomi na mwa voiture, akomi na mwa ndako, akomi mutu osengeli boluka ye, akomi mutu na orgueil, akomi na abosani esika nini ya utaki, abosani esika nini ya abandaki koluka nzambe, abosani esika nini nzambe yaki komi se révéler na ye, akomi koluka luka. Yango tozomona lelo oyo bandeko na biso bazali banda. Soki tolobi tozwa ndakisa ya David kamata mokanda oyo nakotanga utemela ezopesa kaka verset na Psaume 119 verset 54. Tanga bokomona eke David abandaki koyemba ba révélation ezouta pa na nzambe, azoyemba makomi na nzambe. Mais lelo tozomona bayembi na biso lelo bakomi koyembela biso basi na bango, bakomi koyembela biso soki aza na souci azoleka na ba problème, akomi koyemba ba problème na ye, akomi koyemba makambo na ye, baninga na ye. Lelo tozomona meme soki mutu akufi bayembi bake na studio bake koyemba. Bandeko nanga oh nzambe soki akitisaki Lucifer azongisa akwesaki Lucifer na se, bandeko toyebi yango pona lolendo pona nyonso. E Bible ezoyebisa biso bike esengeli na biso toyeba ko adorer batu mususu te, esengeli to adorer kaka nzambe. Louange na adoration epesameli biso toujours pona ko adorer nzambe, pona ko louer nzambe. Epesameli biso te ke to adorer basi na biso, bana na biso, muto ya kufi toke ko adorer. Bandeko na botala idolatrie ndenge eza ko régner na mboka na biso. Mais bakote mosusu tozolobela mingi mboka na biso parce que na munoko ya mboka toza koloba munoko na biso. Alors bandeko na botala déviation oyo ndenge ekoti na ndenge ya kosakana te. Kaka makambo esalamaki na tango na kala yango pe lelo oyo eza kosalama. Mais nzambe na époque nyonso atelemisaka basali na ye. Lelo tozomona bale messager na ba mususu nzambe atelemisi bango, ba mususu bazomona lokola blague, lokola maseki. Non, bandeko na na époque nyonso soki totanga Bible na époque wana tomona ki nzambe atelemisaki ba Jérémie, abandaki kotelemisa basali na bikende, eza na basali mususu ba nzambe atindaki bango lobi lokola bazoyoka te, longola bilamba, tambola bolumbu, tambola motakala. Nyonso wana nzambe azoluka kazongisa peuple ne na nzela. Alors époque na époque nzambe atelemisaka basali na ye pona kolobela peuple na ye, pona kolobela bana na ye. Par exemple lelo oyo ba musicien na biso mutu akolobela bango azate, ba père spirituel na bango toyebi te. Nalandaki interview moko dernièrement na bandeko na biso ka ndeko na biso mwa sauti kokufa, bazotuna sikoyo père spirituel ya ndeko ndenge akufi, père spirituel na ye nani? Bandeko
réponse ndenge mwasi azoko répondre oyo azali soki officier azokoka korépondre te o père spirituel na ye eza boye tokendaka kosambela na fille de Sarah tokendaka epa na pasteur tel tokendaka boye ndeko botala bandeko nanga kindumba ya molimo fille de Sarah eza église te fille de Sarah ezali parti parti moko oyo eza koenseigner basi na kati na église armée de l'éternel donc bandeko na biso bamusicien il faut bayeba esika nini oyo baza kosambela esika nini yo oza na père spirituel na yo oyo aza kocontrôle yo ata père spirituel na lelo tozoyeba papa akozala ndoki papa akozala mabe mama akozala akotikala toujours mama na yo akotikala toujours papa na yo lelo mpe tozomona bapère spirituel na biso lelo oyo lelo peut-être bapengwi même bible ezolo bango lobi ke diable akoyeba koséduire baeli tututu mais biso soki tomoni ke diable aséduire bango tofukama tobondela tolela mpo na bango mais okomona ke bandeko ebele tellement bafraterie eleki okomona mabe wana okomi kotonga na nsima mokongo okoyede ye te okosunga ye te nyonso twana eza mbeba o ntango omoni mabe kende loba soki omoni koloba te fukama na mabolongo yebisa nzambe afeke nzambe azongisa bango na nzela donc bayembi na biso baza contrôlé te bayembi na biso surtout bao bamona ke babimi bakoki donc bayebi te ke wapi père spirituel nanga parce que ba père spirituel toyoka papa aza na autorité si mwana soki mwana azobunga papa oloba tala nzela ozokende eza yango te mais basotopokama bango moko bayebi te wapi papa wapi esika tozokende yango moni bozoba ezosala makati na bamiziki na biso oyo bandeko na biso babengani bachrétien bakoti na baokiti bakoti na bamagie bakomi koyemba banzembo bazoyembela basi nzoka eza banzembo oyo eza kopesama na inspiration ya nzambe te tozwi lisusu kaka ndakisa na kati ya bible tokamata na 1 Samuel chapitre 16 verset 21 à 23 bandeko nanga soki totali miziki David abandaki kobeta balobi Saul tango nzambe abwakisaki ye milimo mabe elataki Saul tango milimo mabe elati Saul nzambe atelemisi David oyo abandaki koyemba selo bainspiration ya nzambe selo maloba na nzambe mpo bible so otangi yango bible elobi ke milimo mabe wana oyo ekangaki Saul ezalaki nzambe ye moko atindaki milimo wana bandeko na toyebaki nzambe mpe azalaka na baesprit oyo atindaka eza na makambo mosusu onga nalobaka ke notre Dieu il est le metteur en scène eza na makambo mosusu nzambe ye moko aza la base. Par exemple nzambe azwaki milimo mabe atindi yango milimo na nzambe soko tanga besprit ya nzambe atindi yango epa na Saul elata e bible bi ke tango besprit ne bandaki kotombuka epa na Saul nzambe azalaki kotinda David po ayemba banzembo ya révélation po besprit wana etika e botanga yango na 1 Samuel 16 chapitre 16 verset 21 à 23 bokolanda ndenge nini besprit wana bandaki kobima na nzela ya adoration pe louange oyo bible eza kolobela biso bible bike David abandaki kobina ekobina abandaki kobina timokaba na ye ceinture ekatanaki mais lelo oyo bandeko na biso l'inspiration oyo bazoyela biso eza l'inspiration ya deuxième monde l'inspiration oyo bazoyela biso eza ya basusi baproblème bazoleka nango koyembela basi na bango e okomona ke lolin de orgueil etonda kati na bandeko wana mais bandeko na biso na message oyo na tranche oyo émission on l'appellera femme bamama nanga bandeko nanga tozosenga vraiment ke nzambe aleka kotouche bandeko na biso bazonga na nzela bazongela nzambe. Parce que Bible que la grâce est trompeuse. Au moins ni grâce aux zakana, grâce aux zakana lukuta hein. Oko komona mutu so azopela tuna kopesa bino ndakisa moko ndeko na biso moko na Kishasa abandaki koyembela nzambe Deningonde boyebie Deningonde azakina mwasi moko Denise na Kasavu si je me trompe pas babandaki ko benga bango na église koyemba nzoka Denise mwasi na zaki une sorcière bazaki koyemba couple et Denise abebisaki bana nyonso tu na kindoki tia yaki ko boma mobali na ye Deningonde tango Deningonde akufi bandeko ya Kasavu bayebi lisolo oyo tango aye kokufa na sima na liwa na ye Denise yaki abeli liboma tango abeli liboma po masolo ebimaki abebisi bana na kindoki parce que boyebi esprit ya sorcellerie ezali lokola carie dentaire ezali lokola carie oyo eza ko évoluer mais bandai koyebela nzambe et Denise na lelo tozoloba abela liboma na yebite soki akufa so pe azali ba masolo wana toyebi yango et puis pas ya bayembi o baza kosotopokame ebele baza na kati ya okiti ebele pe baza bandoki parce que voix mongongo oyo même bato ya mokili bakoyebi koya yembi
tout le monde a ba musicien mokili baza ko interpréter ba nzembo ya musique na biso ba ndeko na biso ba yembaka tozomona po ba na voix yango bi besoin la grâce est trompeuse et la bonté est vaine okomona mo sumusu azoyemba tout mais balaye bizalelo akoya kosalela na ndako e ozala suka oloba oyo ka oyo ayembelaka nzambe nzoka ye te mais bandeko na biso balingi kosala raconte personnel na nzambe te et c'est nga biso tozwa ba inspiration ko uta pa na nzambe ba inspiration ya adoration ya kolouer nzambe parce que bandeko musique eza na place moko oyo avali le ba nzambe ya musique adoration et yaka ko telemisa biso tango to lembaka tango to saka na fatigue adoration louange et telemisaka et pesaka ba révélation au moins même avant Moussa na Zamba yemba même yo moko na tango za ko adorer au côté na présence en Zambé ozo mona ba révélation za makamso ko bata nzamba comme ko révéler à partir adoration mais bande ko na biso balingi ko kota na présence na Zambé te balingi ko zala kaka na lolendo botala ba plupart na bango batondi na orgueil balinga ba conseil te azomona ye akoki surtout ceux qui ont que voyage koto que voyage koto donc pour na azata na père spirituel tem bande ko conseil ta que maman na ko pesa bino na vie chrétienne ata comme une élévation ndengeni mutu nyonso azalaka na esika uta azalaka na papa azalaka na mama esengeli koyeba esika ni parce que soza na papa te oza na mutu aza ko encadrer tout okobeta ezala kwa mwasi soza ni mobile okobeta na Paul okobeta na Jean okobeta elelo suka na yo okoma kwa lilala ba meliti après okomi koya ko luka basani na nzambe donc na komi na suka ezali exhortation moko na émission on l'appellera femme bande ko na biso ba musicien tozongela nzambe c'est le moment c'est le temps lisi fe nzamba bwaka ke na se likolo ya lolendo ebele pe botondi na lolendo na kati na église bokoya boyembi kaka boleki boke esengeli na bino bopusana pembeni na nzambe présence na nzambe koluka nini tokoki kotransmettre peuple na nzambe bayembi meme ntango nzambe atondi sio na nguye eza na bato na kati eglise baza maladi bana makambo oyo bakozala guéri mais bayembi balingi batika koyemba balingi batia bato maboko balingi bakoma bapaster non mais chacun a sa part mutu na mutu nzambe apesi ye eloko nini esengeli ya sa so nzambe abengi okozala moyembi aye kozala moyembi eza te nzambe adimine adoration louange soko za na grâce wala ezosala na nzambe kati na solo ezali par moko ya munene oyo koza kosala ngo et en passant na pambolaka vraiment ndeko na nga mobali oyo de temps ata to bondelaka pe mingi po na ye vraiment na banzembo oyo ndenge nzambe asunga ye ndeko na ngai Carlito tango Carlito ayembaka na kumisaka nzambe pe aza moko o nzambe atia biso na cœur ko bondela mingi po na ye ke nzambe vraiment oyo alongole na kata mokili a continuer na ye na banzembo oyo aza koyembela mais bandeko na biso lelo oyo baza kotuta tolo ki babimi ba number 1 bino moko botalaka masolo yango ndenge ezokende ndenge ezosalama ezosala passe paiement yango bamama mosusu babengaki sikoyo mabena tolingi tobenga le messager toyoka lisusu bamiziki yango te tosala nini bandeko musique na nzambe eza na capital munene na vie chrétienne yango nde tango tolembaka yaka kotelemisa biso epesaka biso ba révélation mais yo kostope te à travers l'œuvre du Saint-Esprit akoede yo ke nzembo oyo eza maloba na nzambe parce que soyo mutu aza koyemba libanda ya maloba na nzambe okosanti yango elakisamaka na huile elakisamaka na onction mais oh pesa pe na diable toza bato parce que zana makamsu nzamba kashaka biso a révéler biso te parce que Dieu est souverain il fait ce qu'il veut nzamba ko révéler na zela mutu ko révéler pe na bo musu pa ko révéler yo moko parce que toza bato zana mai to ba nzambe te donc na komi na suka na exhortation oyo souci na ngai etake mama bandeko na nga ba musicien ya basi pe ya mibali tozongela nzambe toluka nzambe na banzembo tozoyemba ya solo ndenge David abandaki koyembela nzambe na ba inspiration na makambo ebele basali na nzambe ebele mususu ebele bakoma affaibli mais na travers adoration ba louange na bino bakoki kozongela nzambe bana na nzambe pe mususu pe ebele batondi na ba problème batondi na ba circonstances donc na nzela na ba adoration na louange ekoki pe kozongisa ye na nzela donc moko na moko ayeba tâche nini nzambe atie kati na yo parti nini nzambe atie kati na yo mpo ocontribue na corps de Christ mpo mosala yango ekende liboso ebele bapambolama mais bosala te ke nzambe apesi yo appel ya koyembela ye yo olingi otika appel wana okende kotia bato maboko nakomi boye donc nde place déviation ekotaka mpe eloko nzambe atie kati na yo likabo moyen manifeste eza te parce que otiki poste na yo
otiki mosala oyo nzambe apesi yo e tolongola lolendo tolongola orgueil diable ndenge ka bundisa donc ndenge ka Lucifer azalaki nango ndenge pe eza kati na bino esengeli bozwa mayele ndeko bino bolandi oyo bozosala mosala na ye abundisamaki nango bino pe eloko na ezobundisa bino mais bokoki koatake yango kosilisa yango na nzela ya losambo ke lolenge likambo elekaki na bandeko oyo biso tokoki kozongela yango te biso fo tozala modèle po bible elobiki biso ezangi tozala lumière tozala modèle mais ndenge nini tokozala modèle soki tozolandaka iriashi wana oyo nzambe abwakaki Lucifer likolo ya lolendo likolo ya nyonso bino pe lisusu bolingi bokitana kaka na yango moni potopoto ezosalama idolati ekoti désordre ekoti bamosusu bakomi koluka succès na bacimetière bamosusu est-ce que Dieu est incapable ya koba koeleve yo ya kotombola yo nzambe apesi likabo wana aza incapable mais non donc nakomi na suka na émission na biso à la prochaine occasion nde bolandi ngai mama bena na tranche oyo ya émission lisusu on l'appellera fin to pe na émission oyo tolobaka na les messagers ba enseignement nzambe akanisela bino bye bye.